daita na osala mosala wana monaki combattant mo wa Londres alansaki message moko tokita tokendoluka kizamina bakobabo tosa makambo wana asalaka ya kosala yango te ya koganga awa avandi biso toza na nini na kati ya mboka kuna bayebi ndako makambo nazoloba oyo naloba yango na mboka ka nalobi ke tobenga bapoliticien na baeglise nalobi yango na poto te nalobi yango na chasa sikopani bengaki kolabo na motema mabeti nakateka congolais azala na 10e don nzambe apesa badon 9 na mokili na motu nyonso badon ezalaka 9 congolais abakisa don moko don motema mabeti mbote na bandeko nyonso oyo bokolanda biso encore une fois vraiment merci namoni vraiment que bolingo ezali entre biso na tolobela vie merci bongo na Washington le grand pays na Munich Washington respect merci encore na Alvaro Mwanza le prince de la paix pourquoi kaka bango po ezalaka kaka bango na Fribourg wana un grand merci na Couche Dola en direct de London merci yana nga Couche Dola nde tosololaki tosololaka kaka bongo Tiani Makiero papa na lumière boyebinga nazalaka mwana nga banamonaka like makana kimbala moko nazomona Bosco Mbokoso papa ya Mombele tolobela vie ya lelo tozoyambela bino l'évangéliste Kisiami na Kibila je crois boyebi makambo eza ebele ofo tosolana évangéliste Kisiami na Kibila makambo eza ebele tobeta nango masolo na ye tokangi ye kaka à pied levé mais esengi vraiment tosolola soki olingi okutana biso na tolobela vie olingi oleka na émission bureau ezwami te tozwi vraiment bureau place moko ya bien ya kimia ntango koya wana okomona sadi toza na imprimerie net print Kelly ezali na numéro 19 ou 21 Rue des Sols 93 800 na Épinay sur Seine. Donc ceux qui ont une imprimerie wana déjà pasta ceux qui ont une imprimerie wana évangéliste examen population une imprimerie wana okuta makambo za ebele musala ezosala makuna ya ebele. Donc ceux qui ont vraiment ba affiche ba track ba invitation ya mariage ba tout au sala pour décorer ba tricot ba étiquette tout au sala. Alors n'hésitez pas contactez biso les appels à prix moko ya bien oyo tout tiango fisali eza na prix ya bana mboka na malon évangéliste Kizami na Kibila Jean Oscar je crois que mona nazana mbuta mutu on nazana ye c'est le révérend l'évangéliste Kizami na Kibila Jean Oscar voilà donc na évangéliste to mécano ko solo la parce que makambo za moins ebele mais tokutana ye libanda ya robo telemi tokangie kaka à pied levé singa to beta mo li solo muke pour makambo zoleka na église na makambo zoleka na mboka. Bonjour évangéliste. Bonjour. Bonne santé. Non santé. Toko trapsoka malamu bote na poto uzima mikolo bando yana uzimte. On a le mois qui depuis le mois de septembre. Le 4 septembre, le mois qui est ça, qui est parce que nous avons préparé la campagne numéro 1 de stade. On a stade à Luanda. Il faut que ça va réunion, la préparatif, la serviteur de Dieu, pour préparer l'intercession pour la campagne à Luanda. Et tant on a le lieu en Angola, qui a 10 à débat. Et puis Londres, et puis on a Paris. Donc pratiquement ça fait 7 mois dans un monde. 7 mois dans un monde. Évangéliste, relation na yo na basali na nzambe nyonso. On a dit tout, c'est-à-dire basali na nzambe oyo ya ba Congolais. Relation na nzambe. Non, dans une relation au beau fiction, je pense qu'on a écouté ce que Congo yoga ou bien parce que bien à l'autre sur le matin, ce que yoga qui est non évangéliste, telle relation ça va bloquer. Mais vraiment à ma conscience, dans un cas moi je sais que Moutoumoutoula les Kabounaïe, on Nzambe a Pesaïe, a Bengaïe, et puis Moutoumoutoula le ministère Naïe, où Nzambe a Pamboli, et ça Ngolou Naïe. Alors je ne sais pas, dans un problème les Kabounais, on n'a jamais eu de problème.
bino bapasteur lelo oyo bolembisi peuple congolais, bolembisi biso oyo tolandaka bino oyo bondimisa biso mokolo mpona nini bozolembisa biso bino d'abord? Non, je pense que balobaka ke misapi nyonso ezoki misapi nyonso ezwaka makila e na nature na biso bacongolais eloko ya moto moto esangisaka bato nyonso, c'est ça principe eza na mokili, mais on n'a jamais eu de faux sans avoir les vrais. La preuve en est que billet faux billet à $150 ezalaka te, faux billet à $250 ezalaka te, parce que vrai nango ezalaka te. Et s'il y a des faux aujourd'hui, il y a des serviteurs, ceux qui ont un bateau, ils ont des mises à bateau, ça dit que les vrais là-bas, ils ont des faux. Ça peut tenir. Bino batoye ba yesu yo moka zaki difita yo témoigner ce qu'il était demande na ba disciple na yeba lobaka nini mpona ngai. Donc bino batoye ba moto azana na azani na yo salami ba yeba kan nzete na mboma na yango tozo mo sima muke kaka na groupe na bino ba pasteur esalaki bakanga Coutinho Fernando na boloko na ebite évangéliste Kizamina Kibila démarche ni oyo sala pona ndeko na yo Coutinho Fernando parce que lelo yo baranda ye invalide. Bon oyima kama Coutinho na lubela na mokati tango Coutinho bakangi aye na Paris awa première fois on a dans les États-Unis la faute ticket des États-Unis a changé itinéraire na ye awa pour kutana Coutinho aye azaki na Belgique Coutinho aye ti awa kutana na ye la tournée place de ma loger. On a hôtel, je pense, lui sa porte à Clichy. Devant les tout solo, na Kinshasa. Ngai mutu na de marche ya mille pour église à Coutinho. Nazo ba menace ya ndenge na ndenge. Tant l'église à Coutinho nous mutate ya ngai. Le 13 décembre, si je ne m'abuse pas, ngai mutu na terre l'église à Coutinho. Mais après tout ça on a venu à Basala Nzambe. Problème momo ebima na kata réunion yo kisiami ozalaki na mboka te ozokota makaba Coutinho ndenge nini Coutinho bapesaki ye mbongo bakela na Denis Lesi basima ndako moko eza na immeuble ya régie de jo wana yo ozalaki kutu te okokufa na likambo oyebi te boye na boye nga na kotela Coutinho nalobi makambo wana bolobi eza makambo ya lokuta parce que nga na wuti poto nakuta na Coutinho na poto namoni Coutinho na mbongo bingo ozoloba wana te na moto na bengi Coutinho azalaki na Belgique aye na Paris tosolo na ye na Flac Hotel tosolo na Coutinho en tout cas makambo wana eza fond après réunion bato babenga Coutinho bayebisi ye ke tozalaki na réunion kizami na sambu biso na réunion alobi oza na mbongo mpe na poto ozosusu mpona na poto boye na bobalobate n'importe quoi et à partir ya wana parce que makangai na tanga na sambu biso nayebaki teke nga na defanda ye tu comprends na defanda ye na benga ye tokutana bon aloba wakwa koloba je peux pas dire ici na téléphone et banda wana barelation na biso ezalaki brisé ti lelo et puis le reste ntango naza na parlement bon nabimi na parlement tosali démarche moko tokoma lettre na président de la république tosenga pardon na kombo ya Coutinho ke nzambe président limbisa ye biso bandeko na ye bapaster tosengi pardon mpona ntina na ye soki akokobima na ntango nyonso asali na kaka prison na convoke réunion wana na église na ngai nasanga na bapasteur toyokani ngai na préparé lettre pasteur moko alobi ke non lokolo eza ndenge wana pasteur ya Mangembo Espérance Mbakadi aza na réunion monene bapasteur seme tokende na lettre wana na réunion bapasteur nyonso tosala nini tosini yango kuna ntango réunion esili makambo na Coutinho bayebisa ete non évangéliste Kizami na préparé lettre moko boye atindi na présidence mpo bayeba kolibere yo pasteur Coutinho atindelanga pasteur Shadrack oyo place mari mosusu aza kosambola atindeli ngai ye po ayebisanga ke alingi tokoma lettre wana te tosala lettre wana te bademarche mpe tokota te ngai nayebisi ndeko wana kekende oyebisa ye biso ngai na décide bademarche wana kosala ngo ntina soki abenga pase esprit Mbakadi bayebisa ke no lokola réunion eza pa na yo nalingi te na réunion wana otya kombo na ngai na kati okosine lettre na kombo na ngai ntango nakomi pase Mbakadi abengi ngai tokoti na ye na bureau abisanga no pase Coutinho aboyi osine lettre wana te lokola eza na conférence na ngai nalingi kozala na problème te kosala lettre wana te lettre
wana toka communiqué to signa te na sina ngo kaka nga moko na kota na président na bakira ya réception mais résultat ça pour quoi que j'en wana parce que les actes prévus que c'est l'émission. Ce sont des choses que je n'ai jamais dit à la télévision peut-être déjà donc félicitations donc félicitations vraiment parce que ça là qui moi quelque chose bon ici pour l'église na yo na Congo pour ça na Congo bon ici bon église na Congo to sambela mais sauf car les 30 millions de les adjoana pour la mère de internet pour la marche wana na tota église ba boire ba lacrymogène ça se fait bêta ba kima montant ekwei na panique wana moto filma za te moto azo lukanzela na ya kokende ya kokima la dernière minute que frère mo azwa ki mo portable na ya filma ki mo ba image oyo to mona ki comme soit ndenge nini kasi ba kika to mona ba polo pa na wana cameraman te moto tena na ozo filma ba pa yo sambela moto andi ma te que famille wana kokoma et kuma ko et kuma ki to poser merci parce que ta ko fakite comment il peut il y a des raisons au Bango Bayebi parce que la cour de la église de réveil est la seule église de réveil où les acquis visés la marche et évangéliste Kizamina cardinal Mosengo déjà aux hommes le cardinal Mosengo aux hommes on a eu besoin de l'eau peut-être bataille banane comme on a eu nous on a cherché de basket de l'eau donc voyage à 5 personnes dans la négociation pour le Makamamboka en 2004 2005 ngai Mosengo représentant bakimbaniste baprotestant na bamusulman donc voyage 5 batinda avion oyo kozwa biso tokende na Brazzaville na Pointe Noire na lycée na président Sassou na mwasi na ye parce que na ntango wana j'étais trop jeune na ntango wana il fallait transition esala 2 ans il faut kobakisa une année oyo baza kobakisa mobulu ezalaki tellement makasi alors babengisa biso tokende po totala ndenge nini okokalme situation wana pour que toleka transition malamu donc c'est quelque chose que je connais tout voyageur avion mobima ntinda ngai ye avandi ngai navandi bareproblème tovandi tokenda tosolola tozonga na pokwa na butu avion ezongisa biso donc ça dit que makambo mboka mpona bamosu peut-être lelo nde bazosupri j'ai commencé makambo mboka trop jeune nakobi soki na 1993-94 soki Tshisekedi bakutana na mobutu na Nice j'étais l'initiateur ya makambo wana je n'avais que 20 quelques années tout ça navanda na réfléchir na lobino mboka ndenge ezokende bato mibale oyo fula kutana po basolola nasala délégation tokenda tokutana Tshisekedi na ndako tokutani na ye tolobo est ce que ozali d'accord lelo kokutana na mobutu po makambo échange alors alobi bon nazali prêt oza mwana na nga oye je ne m'y entendais pas nakokanzaka médiation oyo bato moko boye bakokosala mais tu viens de nulle part oyo kosala eloko ndenge wana je suis prêt à rencontrer mobutu partout alonga tokutana na ye siko biso tokutana na mobutu ndenge nini tozwi des charges de marche ya kokola na Charles lokola Charles aza kotravaille na yango wana tokutana na ye tosolola na ye toyebisa ye ye ayebisa kati ya biso na kontana mobu tosolola makambo oyo titi alongi alors toke tokutana na Charles baki bakutani na ngwanda barécupéré dossier babwakisi biso bato banda likambo wana econtinuaki c'est voilà pourquoi omonaki dossier ekendaka ke Tshisekedi ase déplace ye ntina Nice ntango butu azalaki malade bato bazokambo esalami ndenge nini c'est moi qui étais l'initiateur ya marche wana et ntango baye il fallait banome Tshisekedi premier ministre et ntango baye banome keni ministre ya mobulu wana esalaki Kabila lelo akoti na kati ya mboka pourquoi parce que biso bato ezalaki na idée ndenge nzambe inspiré biso kokende batiaka biso de côté mais par conséquence ndenge tozovivre évangile so natunaki yo makambo ya cardinal Mosengo parce que Mosengo abeleli bato babima na balabala tiko tomoni tobengama bacollègue na yo bapasteur baye balobi na bato babima te pendant que bato baza kosouffrir bino boyebi que peuple congolais azosouffrir alors bapasteur wana balobi ke non peuple abima te nayebi te réaction na yo ndenge omonaki bacollègue na yo wana pour ne pas que oyo baba mabe mais réaction na yo étant congolais bon la première des choses na oloba boye que na 2010 ntango naza na parlement
on va changer de constitution et comme à tout le monde l'élection présidentielle. J'étais le seul à voter non, à me lever. C'est une image de la RTNC, qui m'a député, opposition, j'étais le seul à télémé là que la constitution va changer en côté. Ou écoutant le lot qui n'a jamais parlé. Et Rwanda, tant qu'on a mené le combat, nous avons le bilan à terre. J'étais le seul dans le Parlement. Il y a Irna qui a été mais vote qui a mis levé tellement de le Bourgogne, oui ou bien non. J'étais le seul à voter normalement. On a donné des primes parce qu'il va doit aller voir la paix, ça va prime la député. Tant que j'ai voté en gros, on a donné des primes. Tout le monde a la chance, au monde, par exemple, les Francis Kalombo, et à la majorité, tout le monde a un jour dans le micro. J'étais le seul à boya même un bon paix, ça prend tout le monde. Je suis en vote. Maintenant, nous avons une politique au cause de la non, je ne peux pas prendre. La voter, non. Parce que, combat, on a mené, ils ont combattu au caméra, au lobby, au channel YouTube, nous sommes dans la ville de Kinshasa, voiture au tambour, à tout moment, nous tenons la tête à toutes ces choses-là. Ça, c'est la première des choses. Il y a mis balai. Dans le mois de mai, dans le monde qui m'a camoleki, dans la salle émission, ils ont la YouTube, dans le but, non, dans ta politique, tu as bien en avant de l'église. Parce que tout le monde qui va s'amuser, thème ma belle. Tu vas souffrir, les alités, école les alités, hôpital les alités, et l'eau comme côté, il faut tout bien en avant de l'église. Tout est commis bango, même les bembenaye et koufi, et quand on église, tu vas à la messe. Et dans lancé appel à la catholique. Les bino catholique parce qu'il va conduire les bayak dans l'église na bino. Bayak dans l'église na biso. Mais ba ministre wana la plupart baza bana na bino église catholique. Alors pose la décision que tu es commis ba homme politique non so ba côté de l'église na la ikola. Et l'on doit comprendre que ba euro ba bimi ba ton ba sali boye ça se comprend. Biso zo ba poids mouche attaque de lobby peut-être ma kamuna biso pour ça on va relayer en peut-être. Bon relais quand même mabe akizami na lobaki bwa mwana bochongo ba WhatsApp leki ekei même malamu to ba réaction pour ba collègue réaction na pour ba collègue na meka ki kolanda texte na bango oui c'était il y a aussi des interprétations parce que tant ba liki na texte sur la nyongo ba lobaki ke ba to marché parce que ba to ki l'église na tongo ba pour ça ba faire na bango pas ça ba faire na bango tu comprends mais si dans leur intention les allants qui prennent le représentant bateau pas du matin on va se la beauté nous tout le monde est libre pas sur nous tout le monde d'abord puisque les pasteurs nous sommes les premiers à souffrir la passion tu vas pas t'arriver à souffrir la passion parce que culte si 10 personnes 20 personnes ba yoana moi na zobela anga na zotanga na examen d'état na boy na université donc nous souffrons nous takufi faut contribuer bilo bandemana je pense que c'est à nous de revendiquer de dire aux gens que nous avons droit de vivre malade dans le cadre. Ceux qui me disent malade, ils disent que malade. La preuve est là, tous les grands pasteurs, comme ils vont tomber d'église. Parce qu'ils ont des alités. Alors que tant que nous avons des paya, nous avons des bijoux, nous avons des pour bazar assez par rapport à message de tous les gens. Au moins, nous avons un quartier, nous avons Nigeria, il y a 17 pasteurs bazar à jet privé dans Nigeria. Ils sont en Afrique. Au moins, le quartier mobile, pourquoi? Parce que l'économie n'a pas de bango, les autres tables malam, les autres vivent malam, ça la caba dit, mais les autres côtés pour faire, les autres côtés, les autres côtés, les autres permettent de voir que tomber ça malam. Mais nous, comme le pays souffre, la population de l'île souffre, nous nous ça. Moi, je pense que c'est aberrant d'avoir le bac peuplé avant le Canada. Ce n'est pas nécessaire. Je crois, moi, 2 jours dans le cas, Joseph Kabila a dit ça la point de presse beaucoup. Mais maintenant, on est retenir vraiment la point de presse. Bon, dans ce temps, on a la point de presse parce que j'étais en retraite. Dans la retraite, nous avons préparé une campagne de Moko et pas à Pasteur Tony. Peut-être le lobby dans le temps et on a la point de presse. Voilà, si on est là, vous allez mailler, on répondra bien. Vous allez mailler, non, oui, vous répondre vraiment. Mais non, nous avons sur ma campagne parce que nous avons une retraite. Nous avons une campagne de pas à Pasteur Tony. Je me concentrais dans mon salon et Zala Kiwana. Et d'ailleurs, nous avons un salon où nous avons combattu à Londres, à lancer un message Moko. Tokita, 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 Mina, Bakabo, tout ça. Makamwa na salarié au salon d'hôtel. Il y a Rodanga, Awa, Avandi, Biso, tout ça, na nini, na kati ya mboka kuna.
bayebi ndako makambo nazoloba oyo naloba yango na mboka ntango nalobi ke tobenga bapoliticien na baeglise nalobela yango na poto te nalobela yango na kishasa sikoponi ye abengaki kolabo na motema mabeti namiteke congolais azala na 10e don nzambe apesa badon 9 na mokili na motu nyonso badon ezalaka 9 congolais abakisa don moko motema mabeti motema mabe donc congolais motema mabe ata ndenge oza boye tosala émission bobomi kolabo wana tizama na pese mbongo boye na boye parce que tomonaka mbongo partout tala motu oyo babengi motu yango ozala corruptibilité soki motu apesi yo mbongo akorompre yo achosifie yo amoni koza eloko akoki kosomba yo alors que motu asombaka ye te soki akomi kosomba yo eza eloko e motu neti ngaki eza motu akosombanga aza juste so babenga bino bakolabo eza je crois par rapport parce que bino boyebaki gouvernement eza gouvernement sanguinaire oma yo ondimaki okota na parlement et parlement tant tokota na 2006 wata naza na 2006 na Jean-Pierre Mbemba apesa bacandidature na bango soki bato bayebaki Kabila aza kolabo Tshisekedi apesaki candidature azalaki contraire ya Kabila na baélection biso nyonso si tout le monde s'était trompé tout le monde s'était trompé parce que bango bana ba Jean-Pierre Mbemba bazalaki balibera minene bazalaki kanene baélection présidentielle na Kabila biso tokosala na 2011 Tshisekedi a été candidat na Tshisekedi Tshisekedi a été candidat na Kabila na l'élection ntango bazondima konégocier na motu wana bake négociation bayebaki te kaza kolabo biasa bo eza eloko moko eleki totala avenir e totala le passé motu aza na passé munu asala baerreur na vie tosala baerreur na vie mais totala avenir mais mabe na biso tolinga kolandela bato bino makambo ya kala 10 ans 15 ans 20 ans passé moto achange option ya kotala makambo ebimbo ozotala makambo asima alors que c'est déjà passé lelo oyo ndenge ozomonela Congo nayebi te mpo lelo oyo tolongwa na bowumbu oyo tokangami parce que yo nalandaki yo na intervention moko olobi osala pe science politique et tout alors na mo expérience wana oyo eza nango ya politique mpo lelo Congo le tobima na bowumbu oyo qu'est-ce qu'il faut faire c'est une prise de conscience collective bakongolais motu soki aza esclave soki ayebi te ke aza esclave akotikala esclave motu aza maladi soki azondima maladi na ye te akokufa et c'est que je dis que les gens doivent prendre conscience d'une conscience collective dans la bonne direction on savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir et puis tous à la unis na pensée na biso et à la télé dans la diabolisation na bato mosusu parce que bible elobi même ke ndako oyo ekabwani na kati na yango royaume eza kokabwa na kati na yango babona esani ekufa eshisitana te et si les Congolais sont divisés au-dedans d'eux ekosimbakana te lelo oyo bino c'est-à-dire eza ta mosusu mwa motuna ya mwa suka mpo tosis intervention na biso nayebi te bapasteur oyo baza accusé à chaque fois c'est-à-dire bafaux pasteur oyo ta mosusu bazofingisa bino bavrai soki on lance bon d'abord message moi parce que quelque part tosalaka émission moko tolobaka laisser partir mon peuple wana tolobaka eza peuple oyo aza esclave epai ya bapasteur oyo ya faux parce que toprécisaka okolance message desika baoyo bazofingisa bino d'abord nayebi biso eloko moko j'ai du mal na milieu na biso wana makambo nyonso vous révéler une chose eza na youtube omona bakomate après l'échec de Senko déclaration d'église tokutana biso nyonso bapasteur il faut que sa déclaration musclée après échec na gouvernement oyo eza en place balobi évangéliste kizamina yo osala texte na préparé texte na tinde bapase nyonso baamande yango balobi no texte osali eza bien bo tokutana na bandala na bureau ya pasteur moko na tokutana wana tobengisi presse nyonso eye nakenda bapase nyonso bakini na me retrouva seul devant la presse nga moko banda 10h ti 14h bazolanda biso tala ngo eza na youtube obengi oyo telefone okanga obengi oyo telefone akangi obengi oyo naza na matanga obengi oyo naza na retraite mais toba tokutana lelo pasteur moko aya efano évangile eza piège kosala déclaration te ngalobi comme presse ezali wana je me suis décidé à kosala déclaration je fais la déclaration seul tala na youtube makambo ya biso okoza mpe extrait wana j'ai fait discours ya makasi olobela yango te
on a qu'à collaborer. On est là, sur autant de discours, on a beaucoup de là dans la route. Mais je l'ai fait. Alors, s'il y a un message de les lancer, je crois que même besoin d'un mot. La salle va déclaration ma casse le bande en mot. La salle va déclaration ma carte en mot. Pour les balles, ah, là, il va dater. La carte en mot qu'on a obtenu, on a fait la conférence de presse, on a bien que sa presse, on a le bas, on a la salle de bande. La carte à Congo. La carte à Congo. La carte à Congo. Tout ça, un message de mon point. C'est une grosse erreur parce que na monde nga ilo gouvernement wana pesa biso. Albert Ankene mo alobaki na landa ki alubi ndenge na zabuye ndako nanga na futela. Église nanga na futela. La soirée loko nini. Et puis la réalité peut toujours na biso lobito. Na mona nanga ta pété bakunda ngo na mabele. Na habité so bakunda ngo na mabelo beso ndenge nini na habité parce que na mona nanga passer mo na voiture à danger. La voiture a eu l'occasion de faire la seconde main, le temps pour la rango, mandaka au foot là, l'église au foot là, passer à l'église dans la catastante, la bâche. On a habité Bambo, on a ceux qui va condamner à cimetière, le Barostan dans le nini, on a habité mais en réalité la monde on a habité en fait, on a côté la montée, mais et à côté la vie, Batoba Menaka, aujourd'hui on a comment les gens souffrent, ils ont souffert dans la catastante. Peut-être complexe, peut-être que banga, peut-être sur le loconini, mais en réalité, un bon mot est l'indignité. Évangile, nous avons dit que Kinshasa parce qu'on a senti la déclaration, nous avons senti déjà que ça. Mais nous avons dit que nous avons Mboka, nous avons que sur le bilan, nous avons boulé, mais hier, nous avons débattu Kaikokuna, tant que Kangara Batu, les arts sans pardon. Nous avons Kangara 2000 Donga, la Tigre, nous avons pas de Ndagota, la été, nous avons Kangara. Frank Diongo, donc alimo, parce que yo ndimo zonga, c'est ce bakanya. Mais les gens passent là on prend la batte. Yo pesa ka mort. On a même fait le bakanya la batte. Ndé na zabo na teo ata santi, qui aiment pas pesa mbongo boya wangani, au moins ni bato la baza bengra. Et le mort. On va nous associer moi au fond du mais moi je te dis le côté. Là nous avons des missions news là, na des missions na news na lobila gango. Na tika lo zoto. Yo kana yebisa yo. Nous avons des députés en fonction du Parlement à Congo, députés. Nous avons fait le mois dans la France, dans le Parlement, nous avons fait un bon moyen au Kende, tant que nous avons fait affronter tout le monde ici. Nous avons fait un bon moyen pour défendre les bannis, nous avons fait un facture til les 8 ans. Nous avons fait un bazin salam. Nous avons fait un passe. Si on attend, on a fait un passe, on a fait et les rois des aguets droit n'angaï, c'est un acquis en tant que député en fonction. Après ça, on a télé, parce qu'il faut que ça c'est une chose. Puis là, quand on n'est pas le combattant, parce que nous souffrons pour éviter la justice. Nous allons vivre dans le Parlement, dans le Mboka. Nous avons député qui voté dans le lobby qui examine une fois long. Toqué dans la Cour suprême, c'est ni à Tinda avocat pour défendre. Nous avons saigné à lobby, nous avons avocat à Seni, nous avons directeur de la campagne, nous avons dirigé la campagne à Moamba qui examine la gagné l'élection. Le lobby toujours à faire à délibérer. Et Souki. Conclusion, nous collaborons qui examine à Kimaki, à Zalak, dans la salle qui est rejetée de ce moment. Nous avons fondé, nous avons procès, nous avons gagné le procès de la communauté internationale. Nous avons fait dans les batailles sanitaires. Nous avons fait dans les militaires. Baninga autre balongola biso na bango banoma bango mosu batindi basali compensation politique yo kende DG na société boy yo kende ministre provincial yo kende conseil place boy yo kende place boy je suis le seul à passer la télé il y a une relation de collaboration les amis on souffre kaka nous devons ça la télé yebsa diaspora le moment ko biso so diaspora awa to yebi qui c'est zelo qui la yebsa biso parce que le moment où je pense que le combat vous a mené, c'est un combat noble, c'est un combat juste. Mais le combat est en tranquillité, le combat est en règlement des comptes, le combat est en la jalousie, le combat est en la confusion, mais le combat est en pour un but. Oh, yo te dit que mboka ici voilà c'est tout. Mais surtout côté na rancune parce que motel na lingaka été na profiter moko boyer na situation moko boyer pour toi attaquer moto na tout ça la boyer et ça combattre. Je disais aux gens les lots sont besoin qu'ils amènent collabo boyer na boko petit et ba ko bimba soba pas ba qu'ils amènent à défendre quand c'est que boyer na boyer wana non il faut que tu besoin là kabila ko na parce que petit parce que
moi je pense que nous devons réfléchir et en même qu'est-ce que nous devons faire. Et moi je suis un homme qui a la tête sur les deux épaules. Voilà pourquoi on a yaka. La table n'a pas de la gare du Nord, na Kendaka, na Kei, na Kekoteya, tout ça, parce que je ne me reproche de rien. Je me reproche de rien. Mutu moko peta oya na preuve oyo sabino tala yango ekizami na bebe na biso bino makambo beleti ba preuve na laxi bino onga na subir na kati na mboka wana moko te na kati ba na video ko na ça te. Merci évangéliste pour l'intervention de cette émission. Merci papi na privilège au pesinga ya ko bima pe ya ko loba moke na salaki na yango. Je sais que na région de mboka na banga na mboka tu vas rentrer au pays dans 2-3 semaines, si on a 6 matins, on a un peu de temps, on a et nous avons un réalité parce que nous avons des projets de l'eau, nous avons plusieurs salles pour un bateau, ceux qui ont poussé de l'eau, ils ont mis balété. Donc je sais que je vais pour juste l'eau de mon thème. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc je crois pour comprendre que c'est quelque chose évangéliste qui s'est mis à brûler. Parce que ma caméra sur la main, ils ont moins épelé, les gens qui juste moi, les bandes, les colos, mais tu les vois vraiment, tu les vends à tous. Restez connectés, merci. Toro Beravi, si ton ya papi guerre, Toro Beravi, eza si tia soro penza, Toro Beravi. Exotique biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na ba papa na ba mama na koko do a to sepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc ça veut dire que ezali nyonso eza pas Vieux Sims toko gaz na gaz live nyongo ila ino to la kata villa Lyon chez biso na biso avec papi gain to le bela. Donc papi gain au Paris pour ça ma sona la ville à Lyon. Antoine exotique à ville à Lyon. Il est bébé. Dans gaz la koya ici comme donc c'est que ma va bien. Le gaz la présence dans boka na bébé mambe. Donc kilo mona papi gain dans le kilo gaz na gaz à live. Na kata terrain quoi. Et exotique ya vie na biso na biso. On vient à biso ça na mboka loko. Na mboka soko usimba ko soko lekita wa tete ko mona liti. C'est moi qui ça fait lumière de Lyon. Antoine a biso na biso à kata Lyon. Donc soko lekita wa tete donc ça veut dire oya na Lyon te. Ben again Blaze Fashion le mot évident ya la biso na biso yango yango nde makambo na yaka tout le temps to na ka po logo yo. Le bien on est qui na mogo mobimba ya Lyon. Ba évident biso na biso pe ba oya mo kitoko makamtu kitoko bilo to ala on besoin bilo na biso ya oya ki na uta ekin bilo ngo ka yango na zuli yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que está a poder comparecer. Biso na Biso, ngai awa, soki ndenge bandeko nyonso balobi, biso na biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien. Donc biloko nyonso ya mboka ezali ngambo na utaki naye na bamarchandise. Donc awa biloko ezangaka te. Année prochaine 10 ans na biso na biso, en tout cas nzambe aza malamu, mais secret na biso ezali koyeba mosala, kozala sérieux na mosala, korespecte bandeko, koyeba kosola bien, wana ezali secret ya biso na biso. Ngai wana mingi oloba te, nazali kozela bino oya mosala liboso nzambe asunga bino.